mboka yo eloko nini oye kukumisa nango Nzambe? Ya naye kukumisa Nzambe na moment moko ya vie nanga na pasa ezaki moment moko difficile. Nzambe azalaki na biso bon yango to kukumisa Nzambe compte tenu ya ba période difficile nga na pasa na vie nanga. Ya on abaki na ko kabolongo na moninga moko oya kolandanga na ba réseaux sociaux na kabol expérience nanga ya ba moment wana difficile na pasa na vie nanga. Bon malgré eza difficile mais Nzamba kuma mai na kati yango to kukumisa Nzambe. Amen, amen. Amen. Ya solo mama lobi ete présence na ye pa iboye ezali pona ko kumisa Nzambe pe kolendisa bandeko mususu oyo tango mususu na tango oyo bakoki pe kozala bazo ko traverser ba moment difficile. Yango wana lobi aye kopesa Nzambe merci pona ba temps moko difficile, ba circonstances moko difficile oyo ye yebaki na ko traverser pe na nzela moko wana koyeba na kolendisa pe kokabola na bandeko mususu oyo tango mususu pe bazali kolekana na nzela yango. Bongo mama, circonstance yango ezalaki nini, batan yango difficile eza nini soki okoki ko fongola pona bandeko bayeba na comprendre. Yeah. Quand na pesaki nasaki présentation na ngamoko, je suis Mami Bolingo, mariée na Bala et puis na Bota. Donc na Bota ki na Bota bana 4. Na Bala na ngani so 4, bazaki bien, kukumisa Nzambe, tout ça bien. Et arrivaki que na bana 4 wana o ami balé azwa pasi. Yango di solo na ngai ya pokwa lelo yango wana na partager na mutu. Moi na botamaki bien, botamaki na ba kilo ya bien, donc eloko moko te na hôpital ba yebisaki biso ke moi na kozala akobela dans le futur beni. Donc ndenge moi na so botamaka na bien. Moi na botami tina âge ya 5 ans. Alaki bien bandi ndenge zalaka bandi siko full time education, donc bandi école primaire na e. Et pour ça là na congé à grandes vacances pour ba akota siko deuxième année na ye na école primaire. Oui. Donc akoma na ye tout. Ya na utaki vacances na bana pa grand sœur nanga ozonga tuzongi na moni mwana na eko remarquer mwana zo sanza fois quelle classe bazongi si deuxième bazongi bon na do comprendre pourquoi mwana zo sanza na meki ba kisinyo sto yo sanza na ezisimbate na eko toke pa GP bino mo boyebika na mboko ndenge zalaka toke pa GP ba tour mais papa na bango abime biso to yaka awa mikolo nyonso tu mwana zo sanza akolie eloko ba zo sanza ozopesa zo suite te ndenge nini. Et arrivaki comme susu ka tant que mère et comment ko déranger nga mwana bandika ko sanza na décider même ba mon hôpital ya munene. Pourtant on a même na hôpital ya munene ko koma to komaki ba mwana a perdre connaissance ba akoti ba moko na coma. J'étais vraiment paniqué na kinga moko. Et puis à l'époque nazaki na otako bota bana nanga mibale balandanaki moko azaki na une année moko azaki na 2 ans moko azaki na une année. Donc nazaki neti na ba bébé mibale na maboka pa ya na bango liboso po azako bela azaki ya mibale. Donc na msusu wana bazaki na nanga po balandanaki bazaki kaka ya 7 mois. Donc c'était pas facile pour nanga il y a bangonio surtout parce que pas zaki malade alaki na besoin des autres parce que la sous ma capacité fallait qu'il na memai comme un jour wana na kenaka nga mo papa la bango za raté na sala na zu bangonio surtout na tché
grande sœur na ye azali kosokipe na oyo azalaki malade na po na ndenge nakolisaka bana na nga bon na préférera mpe koyebisa bamama nyonso tu ntongo ozokolisa bana fo oyeba ndenge ya koforme bana to bayeba na kosalisana to ezalaka mpe mosusu na ndako omona oyo asalelaka moninga te asalelaka moninga te me na ndenge nakolisa ye bango lokola yaya azalaki dia mwana mwasi bango mibale balandana ye bana basi azali dia fort azalaki kosungana na leki na ye bon akomi mpe asungaki nga vraiment nzambe apesaki bla makasi ntango malgré leki na azalaki faible mais azalaki ne mpo nga azalaki na volant na bandeko nde mosusu ya mibali na nsima tokoma wana kota koma ntango koma ifalaki babenga papa na bango aye. C'était pas facile. Il fallait pas diagnostiquer et le roni et ça la moine. Maman Maggie et aki suka mukolowana. Moi na côté na scan malgré avec déjà inconscient. Côté na scan tant abimi na mon discours moi na bazo benda mai na mutu. Ndazalika kosanza ikomi sikoyo ya kobenda mai na mutu bosi bomona bapasoli mutu awa nazomona mai wana ndenge ezotonda na kati ya neti baperfezaka bato siko mai ezotonda na kati ya sachet na tuni bamédecin babi ndenge nini azolamuka te me mai ezotonda abi non fo bavide mai na cerveau na ye bandeko na nga yeba 9 mois ya obomba mwana ukuta mwana no na itawana c'était pas facile pour nanga entre temps j'avais mes 2 garçons ya ba bébé na mapoko bayebisanga bakoyebisanga te lokola tozalaki mpe na église pasteur aye bapasteur baye fallait baya mpe na bengi déjà papa na bango lokola azalaki kotia nde na